la suspension jusqu'à nouvel ordre de recrutement, nomination, promotion et mouvement du personnel à tous les niveaux. Nous trouvons que c'est une arnaque. Oh, ils allaient voler intelligent. Pour moto azalaki liboso awa asali basanzo asalaki akangi biso 2 mois te ntango actuel administrateur aye lokwa azalaki na main liye alobi akofuta 2 mois wana te abandi mpe kobombaka ndongo na ye ti aye kofonga maboko miko abandi kofuta biso mpe apromete biso kafuta biso sikoyo donc na 1 mois afuta biso 2 fois tomoni balingi balongola ye lisusu na badongolo miso mpo batia moto ya sika totikala na 5 mois wana ya impayement alors qu'il y a baningi ya mosala ya kofuta bandongo nyonso ezali yango ti tolobi toboyi. Merci. Nous lisons un peu les communiqués officiels du chef de l'État. Après les élections, tout membre du gouvernement, tout représentant dans les services publics de l'État devrait assumer les affaires courantes. Il n'a pas aucun pouvoir de nomination. Il n'a aucun pouvoir de révocation. Ça, le 20 février 2024. Cabinet du président de la République. Les directeurs des cabinets. Notre référence est communiqué officiel. Instructions relatives à l'expédition des affaires courantes par le gouvernement de la République. Le cabinet du président de la République porte à la connaissance de la nation la suite de la démission du gouvernement 02 17 janvier 2022. Pourtant, organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, les affaires courantes couvriront. 2 points. Premier, les affaires en cours, à propos desquelles la décision constitue l'aboutissement des procédures entamées antérieurement. Vol intelligent. Tout le monde qui va tirer administration de l'État ya KPP, c'est ici là, batiki biso na 2 mois. Quand nous décorons à Esika, Didier Aye, le quoi Zalaki la main liée, nye. Ndeko moni, tokangami susuti, 3 mois mususu. Quand on fait ma banque, on va dire qu'on fait ta biso, ndeba tokolo miso na biso. Balobi te, lokola oyo akangami alongola kati na botambo na biso, esengeli tolongola ye tozongisa oyo azali afilie na biso. Ce qui fait quoi? C'est banongoli Didier lelo tokosonga na page de départ ya un paiement. Nye nani akondima tozonga sile biloko ebandeli. Yango wana nous devons nous prendre en charge. Oyo aza na posa amona le peuple d'abord. L'obligé de apporter le peuple d'abord. Pour papa Etienne Tshisekedi de Rose mémoire à la tête chez nous comme encore. Voilà tant Mobutu Kamani. Alors qui l'armée la plus puissante du monde c'est le peuple. Ceux qui vont décider que ça m'a n'ait plus de bon. Merci. Donc le combattant. La présidente a dit sur il y a un peu Oeza changu ya masina bayaka. Baye la biso kolo miko bomaye. Amekane boya tawo. Baye batwala kana ya bango. Baye yo kumike. Wakana mukwa biso batela biso. Apari ye twala mukisike. OK, na ba biso nyonso. Le dictateur a salé fort. A déboulonné le système. A l'éviter. A déboulonné le système de position.
abandi kokota biso ngai baza koseka biso mwambai mwasi na yo azoseka limete na base lelo nga mpe na kosoka na kosoka balingi bazokisanga na systeme ya kala oyo ya souffrance pour se na sei gouverneur de la ville oza mokonzi ya ville oyo tolingaka oyo eza gouverneur na biso batika kokosa yo batika biloko wana batika bisoni kite akamba biso afuta biso dedika bakoya le 28 bosala évaluation kolombi bakuta moto ezopela makasi systeme biso toboya yango biso tokomi ple mpo bakuta biso ale bango so bazoela mataka mosusu eputa président de la république aboyi makambo oyo aboyi yo président de la république fati beton telisa misunu awa na commune ya Tchangu na Masina awa commune ya Masina na quartier Tchangu makambo oyo biso toboyi yango ebandi déjà ebandi bouf ebandi makabango ebandi déjà bouf makabango ebandi yango ebandi déjà Premier point, la suspension jusqu'à nouvel ordre de recrutement, nomination, promotion et mouvement du personnel à tous les niveaux. Premier point, la suspension jusqu'à nouvel ordre de recrutement, nomination, promotion et mouvement du personnel à tous les niveaux. Ministre provincial ya intérieur mpona makambo etali marché ya liberté babengisaki biso mpona banungunungu toyokaka bango mpe bayoki te kuna marché nungunungu ezali po balingi te koyamba mokonzi yango tokende ntango tosololi na bango bayebisi biso officiellement keno mokonzi ya ville ya Kinshasa mwana mboka Argentine Ngobila azwi mokano alongoli administrateur en place Didier nommé administrateur mosusu tosololi na bango toyebisi bango mpona nini mokonzi akomi kozwa mokano boye alors ke toyokanaki na ye ke tokende tosala après un mois le 28 ayamba biso na comité dans son ensemble mpo tosolola to évaluer totala so comité ekokontinue parce que comité oyo banda tobenganaki bato atosungana comité oyo na 3 semaines bakangisi mbongo bafuti basali oyo basalaki 7 mois kaka sikoyo basali babandi koseka mwa moke balingi babouleverse tout système batindela biso motu mosusu ya sika yango basali antuka balobi boye na message na bango ke basengi na bakonzi batinda mbutu wana te batinda mutu wana te parce que basali bazomona tina na yango te mais soki baforce makambo ya malunga ekosalama te mpe trouble ekosala ministre provincial ya intérieur mpona makambo etali marché ya liberté babengisaki biso mpona banungunungu toyokaka bango mpe bayoki te kuna marché nungunungu ezali po balingi te koyamba mokonzi yango tokende ntango tosololi na bango bayebisi biso officiellement keno mokonzi ya ville ya Kinshasa mwana mboka Argentine Ngobila azwi mokano alongoli administrateur en place Didier nommé administrateur mosusu tosololi na bango toyebisi bango mpona nini mokonzi akomi kozwa mokano boye alors ke toyokanaki na ye ke tokende tosala après un mois le 28 ayamba biso na comité dans son ensemble mpo tosolola to évaluer totala so comité oyo ekokontinue parce que comité oyo banda tobenganaki bato atosungana comité oyo na 3 semaines bakangisi mbongo bafuti basali oyo basalaki 7 mois kaka sikoyo basali babandi koseka mwa moke balingi babouleverse tout système batindela biso motu mosusu ya sika yango basali antuka balobi boye na message na bango ke basengi na bakonzi batinda mbutu wana te batinda mutu wana te parce que basali bazomona tina na yango te mais soki baforce makambo ya malunga ekosalama te mpe trouble